Mbote balandi ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote bisika nyonso to bozwami o ezali émission na bino clôture art na pesi bino lisusu mbote wana nazomona déjà Espérance Bongo la patronne la grande maman donc o yazo sala ke biso tozala nazomona déjà mon réalisateur Ekombo Mangoto Joseph Corneille autrement appelé le Mobutu, mon caméraman Dominique Moulumba MP4 na pesi bino ba gros bisous msama la mon bodo sala po msana biso kende liboso balobi tokendake pa ba musicien tokendake pa ba comédien lelo ba comédien bazwaki matanga pasi ezalaki na ngambo ba comédien yango wana toyepa na bino bakabola mawawana na bino na public bakabola pasi wana bandeko balandaka HD la Congolaise TV wana tozokende na morgue ya cinquantenaire tokende kotala ndenge ba comédien bazokabola mawa na famille biologique ya Mélodie Badiama MP4 toleka. Juste ici. Donc nous allons faire le tour pour arriver ici. Donc Mélodie Badiama, artiste, mérite, respect et dignité. Voilà, nous invitons les artistes de passer juste devant la mort. Il y aura un autre artiste qui sera devant avec la photo, la grande photo de Mélodie Badiama juste ici. Merci.
Avancez s'il vous plaît. Nenda
Yo cameraman day. Yo, on va filmer cigar. Moi on a un poli, allez dans le bosso la caméra. Yo tomo le lu. Sí, está yo. Oh. Opa, neni bo. Sate que tu. Odon alobi. Tata. Quand tu ne vas pas tout seul, tout ça musala. Na lobi. Papa, yo benga na bato, benga na bato ndambo, filmer ndambo. Yo moko zo filmer mais bato zo benga na bato. C'est caprice, mais au moins ça rétablit une situation. En tout cas, je vais accompagner Kiko, que ce soit la presse, de dégager un peu et de la vie. Notre union sera la cérémonie na Kimia. On a, si vous voulez, on t'entend. D'après sa biographie, de son vrai nom, Mpoi Nicole, fille de papa Mpoi Moyele Antoine qui nous a quittés, qui est décédé, et de maman Aya. Grâce naye likolo naye pe kopesa kimia na famille ezoki makasi. Amen. Ya solo Nzambe ozali Nzambe obongwani te okotikala Nzambe. Nzambe toye awa ezali po opesa biso ke moko na moko amisala atala lobi akozala wapi. Toye awa polo pona Nicole te po Nicole ya koyoka biso te. Mais toye awa po Nzambe ayoka mawa asala ngolu bolamu na ye oyo ye asalaki na se ya mokili po balobi makambo nyonso moto asalaka elandaka ye. Soki osalaki bolamu ekolanda yo. Tika Nzambe ezala liboso na biso lokola tobandaki na mabondeli banda toro ezalaki na Brazzaville tobelelaki yo tobelelaki mpe mimonisa mpe na kati na biso awa mpe na kati na moko tosengi loboko no na nguya kimia ezala kati na biso ti ndenge tokende kotika ndeko na biso esika kokende kopema moto na moto asimba motema na ye kimia ezala kati na ye tozala ordre parce que Nzambe na biso azali Nzambe ya ordre. Amen. Nakoloba te mpono bina la prière. Amen.
Macadrène Panica. Nicole Poyer, ici d'une famille de 9 enfants, dont elle était 7e. Nous courons derrière le temps, nous sommes tellement brefs. Nous passons directement à la filmographie. Nous savons tous que Nicole était artiste. Nicole a joué. Nicole s'en va et laisse des œuvres. Entre autres, Nicole a débuté sa carrière au sein du groupe Sans Souci et Sikawapi Ayebanaki dans le groupe Oya Bimela, groupe Sans Souci. Au sein du groupe Sans Souci, Nicole a sali ma pièce, ma film Le Cola, livre sacré, malédiction, famille Yanani, Makila Yanani, complot, Zunguluke, Toyebite, cadeau surprise, Kebana surprise, Onanini Boye et tant d'autres. Nicole, en quittant le groupe Sans Souci, a fait aussi un tour, a travaillé dans le cadre de Nzenzing avec Bandekoya Pléade. Là, je vois Masebe. Au sein du groupe Wana, a sali ba pièce lokola, chocolat partout, na sekate, serpent le boa, mosakoli. Kebi Nicole mingi pe, na Nzonzing, a sali ba pièce wa film ebele, entre autres, Bor et Zanga Kombo, au sein du groupe Les Amis avec le producteur major et tant d'autres. Nicole avait créé également un groupe. Nicole a salakipé groupe Naye. Na Kombo, il y a, on dit quoi, des mélodies. En 2012, au siège. Le président Olombe, Mama Bipendo, Mama Belino, Phénomène Sobo, Mister Siatoula, Ovakata, le président Kalov, Belvic Kambi, Mama Top, Eyenga, Ronel. Vivi Mambo, Papa Koba. Voilà, Fanny Cataléa, Brifi, Omari. Toujours la reine, Zamala, Lydia, Dada International, Mama Lesso, tout le monde est là, dis-le, Patim Belanga. Ils sont là. Voilà, Nana Amelia, Mama Chérie, Michaud, Bozo, Chocolat, Baza Bamoniso, Sundiata, Loulé. Lourma, Marie-Jelle Bololé, Maman Lomboto. Voilà, la corporation est bel et bien représentée. Ça, c'est la force d'une corporation. Ils sont venus tous rendre hommage dans le Konabango. Maman Villa, félicitations. Elle fait partie du comité d'organisation. Souvent, vous avez aidé avec le film, Madame Mélodie. Merci. Voilà, merci beaucoup, maman était là. Fleur Bango, elle fait également partie de l'organisation. Alain Mabana. Voilà, ça c'est la grande famille. Marcos, Abassa, Jérémy, Hermine, Muchopi, Eleniakala, Laetitia Ngongala, Mama Aïda,
étoile. Voilà, la corporation est représentée. Merci d'être là, navigateur. Ça c'est la corporation. Oui, oui. Beaucoup de ramassé, L'État, Nouvelle. Donc ça c'est la corporation bien représentée. Ce sera Prince, Groups, le bon samaritain, Safari, Mavakala, Gauthier Business. Voilà, ça c'est la corporation qui est bel ainsi que la jeune génération. Voilà, ils sont là. Voilà, la famille sans souci est représentée par sa fille Fallon. Merci d'être là. Le Tongo, merci d'être là. Voilà, ça c'est la grande famille. Voilà, les artistes sont là. La corporation, Mavio Kele, merci de rendre ce dernier hommage à Mélodie. Lydia, merci Linda d'être là. Mireille, Brandy, Billy, Karine Poutou. Voilà, ça c'est la corporation Elko. Ufoku, Martini Mosanto. Merci d'être là. Babou, merci d'être là. Ça c'est la corporation, la force d'une corporation. Renato Ufoku, Mosanto Martini. Merci d'être là. Ça c'est la force d'une corporation. Merci également à Bellevue TV, dans la structure Bellevue TV de l'art. Merci beaucoup. La famille Banaïvouno, s'il vous plaît, rapidement. Banaïvouno. Banaïvouno. La famille de maman. nakanisa boti komona ndenge bandeko na ya bakomedia balelaki na pasi na motema vraiment ezalaki pasi mpona komona Mélodie Badiama oyo asalelaki mboka na biso oyo asala pe ba tableau ya malamu asala ba histoire pe ya malamu ezalaki vraiment pasi bolingo eza kaka teke oyo bobotami na papa moko to mama moko ndolobiki ndeko na ote entre nous toza déjà famille. Tant bazolo baketoza famille ba musicien fo bolingana ezaka kapete ke bozelaka ke muninga na musicien kufa po bokele ko participer bokende ko kabola mawana e il faut bosangalaka ba comédien ba musicien ba chauffeur ba peintre biso nyonso tu photo sangana tant tozo ba bolingo fo bolingo ezalaka toujours partout ko linga pete ke oya zaka na mbongo ebele yenda za la meilleure amie nanga to ami intime nanga te tango apasi nde bayebaka moninga malamu oya koya kolela wana ba million to oya koya kotala wana ba million ndo kanisi ke yenda lingio makasi peut-être oya ye maboko pamba nde azalaki na bolingo ya makasi koleka na kanisa esukaki wana te pe esuki wana te ezala bandeko na ya ba comédien o balobaki mwa liloba esuka pona ye babimisaki liloba ya pasi o epesaki pe pasi na baningo batikalaki toleka esusu toyoka bandeko ne ba comédien na lilobo bakabolaki pona baninga nyonso to MP4 toleka zoba matanga pour liboso zaki mwa pasi tanto zoba matanga pour comprendre penza banani baza liboso na banani baza sime bana oyebana te mais lelo soki otali bien ozo comprendre que bato to banaki ko chiola ta musu lobby lelo photo betela ba maboko tozala quand même conscient qu'on dit ma kolobake merci grâce na bango parce que ezana bato musu bazui ba risque
net président Elombe Nengazali awa ya kolongwa awa akenai musala ya copte akatisi mai ake azui avion ake iti azwa korti et c'est déjà à féliciter parce que ça na bato ebele bakufa na libanda pe ba ya pété donc merci et félicitations à bato donc c'est ça. Moi Liloba moi entre président Masumuna papa na biso et le menenga landeli makambo ya matanga. Bon, naza mieux placé à répondre loko wana te parce que na yebite soki contradiction ezali mais na koza kondimate ke contradiction et koyi kozala parce que ba nyonso ba bi ke lelo il fallait to kutana wa samedi non. Donc ces contradictions ezala lingo mona ke ba programme ngozala mibale mais le programme ezaka moko. Donc c'est ça nous monito monania. Mais tu remarqué mingi ya artiste et groupe sans souci baza manka bazalité comme si ndirait mélodie en train de ma question ya polémique parce que tu ebi ba programme batute matanga ba force eza fetité na feti ba pesa invitation pour batu ba ya misu pe ba ya gate matanga tu ebi programme ya batute lelo to za samedi batu misu baza na ba makambo mususu ba préoccupation mususu to ko linga jamais to banda ko insister na pona nini intela monanité pona nini songolo para la monanité. Omoni makambo neti ba matanga beza makambo ya conscience ngabe na ko lo ba pena ngayo ya na neti lobi na salle pa bato balalaki ngana ya kité na butu na kité mais na tongo na sani na ye donc le président moi liloba pour la famille biologique parce que batikali pe na mwana bon baza conscient ba yebi ke baza na mwana ba yebi ke responsabilité etikali na maboko na bango donc elo na ko lo bana bango ezaka ke ba prendre soin à mwana ba compter na mututé donc c'est ça. Merci beaucoup, président. Biso me nzamba lobi te ya mbalo yo fubo tika bango bakunda ndeko na bango na kimia en plus pe mutu pe bakundi pe azaki mutu matata te mutu ba problème te azalaki so seli kamne so pe kamilinge ya asai nini akimine yango donc voilà yango moni ke to kundi pe mélodie na ndenge ya kimia neti ngai naza na partie na nga Congo ini pas maître Kazi donc maître Kazi azali yaya ya mélodie pour bazarne avenir moko malgré tout ya longwa na yolo mais azaka toujours na kati ya yolo parce que famille za na kati ya yolo ne pas zuli kanisa le bige non ngai pena le landeko na nga na kati ya artiste lokola biso pe bandeko ne pe artiste toza na kati ya Congo ini ne to leli elongo na maître Kasi donc comment que ba soutien déjà yango na ezali donc ezana bato ba soutenir mais ba bimi na bango ti ba bona bango komi bimisa donc voilà. OK Viviane 7e bagarre à lobby bo gérer ba voice na bino au bosaka na ba groupe WhatsApp pour na ko enterrer peut-être mon fête donc bino ba te comédien bozo ba voice na bino boteka kango bo misaka ngo ba bimisaka ngo bonga na sala ngo te me ba bimisaka c'est que bato basali na organisation oyo nde basali musala mo kitoko makasi mira bato basali na organisation ya mélodie en tout cas coup de chapeau félicitations membre bandeliti souke l'équipe bien merci Yambi président na biso autorité morale ya groupe Pléiade yemoyo yo buta masebe papiko ko apesa tala te papa olobi ndenge ni tobi ke choc eza makasi ko perdre moi na yo ya mwasi ya kitoko boye diamant mélodie l'impression eza ndenge ni papa na biso. Je suis triste, je pleure parce que ndenge lobi mélodie aza ya musika te aza oyo azalaki pembeni na nga batan ebele. Nzambe a décidé autrement, donc je suis parmi les plus choqués. Donc c'est ça. Ouais, tu es bien plus choqué. Il y a un moi pota mouké parenthèse mouké. Il y a un perdre un grand producteur nayo Gilles Bafon Mwambo. Oui, vous savez, ma fille belé alors. Vous savez pas na mélodie moi cause de disparition l'année balé bon pour nayo. Oh le bela onini. Et ça passe parce que Gilles Bavois qui pote kaukite mélodie alandi. Or ba film mingi mélodie à celle ezaki à Jules Bavon. Donc bon mi balé bazaki proche nangai makasi. Dieu a décidé autrement. Donc je n'en peux rien. Et ça passe papa, c'est vraiment difficile. Oui, oui, président, nous avons tant mingité, n'abi que bossa famille monene famille d'artistes, organisation les ndengeni makambango salami, na bino ba président ba groupe bozomiawa na famille toki que mélodie atiki jeune fille na yemo na mwasi moko. Bino bosali ndengeni pour organisation ya matanga ya ndeko na biso mélodie. Ouais, volontaire d'abord. Ceux qui ont enterré, ils ont disposition, ils ont mis na simawana parce que
nous devons encadrer la fille qui est restée. Total Anamikiende ni Tokosala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Mais il y a des chauffeurs qui meurent aussi, des receveurs qui meurent, il y a des danseurs qui meurent, mais des comédiens. Beaucoup de gens meurent au pluriel avec S à la fin. Mais nous les artistes, quand on meurt, tout le monde nous regarde, nous met les cas. C'est pour cela que nous c'est ça. Oh, biso soto kufa na biso kaka. So tel na est kuna moi qui ba FRDC ba kufa. Ba FRDC ba kufa. Hotel pe ba civil pe na est ba kufa. Est-ce que quoi biso ba commettre kufi? Souci yango ya. Ça non problème te liwa na biso moko to supporter ngo to lela ndeko na biso moko. Sans problème. Mais biso pe tongo ba songi. Maman Olive, maman Yabana, tu es bien que ce comédien Koufi, ce comédien Koufi, au soutien de la comédien maman Olive. Mais bis va tomber autour de l'Olive maman Olive. Avant de Koufi la paix c'est biso bon. Bon on absorbe sec na biso. Tomi lié lango, ata chuto kufa, ata sauver masumu azui, ata sogi nani ba fie nani bazui, ata ba fie nani bazui, bon on se passe on a bon mais biso bon on absorbe sec, pesa biso bien avant. Ce c'est un tobal en bon obsèque de biso. Tobali. Ce c'est un donc les potes en bon obsèque de biso. Toboke poto. Ce c'est un peu tobot sabana batu na bon opesa biso. Toboti bana batu. Na place au batu musibali la biso mbongo. Mbongo na sima. Comme ouais la biso na ba comédien. Oh comédien monana no ba betene ma kofi. Mais pona mbongo na bango te pona mbongo na pona kufi. Ah. Mère pesa biso mbongo obsèque na biso. Merci beaucoup. Ouais, mélodie ça qui bien. Tant que je me suis pour la casa, tu n'as pas noir, tu n'as pas noir. Aïe, yaya. Bon, là, on bon, il a 10 000. Comme si on n'a pas noir, on a bon, on a bombé la reine. On a zo bombé, on a eu. Azo, soit bimiga botan, on y a lobby, mais papa, bon, mais la souvent on paie à 4 langues, moi, rouge là. Donc, souvenir, ils ont belé. Agi mwana mo malamu suka yena Kinshasa wa tumuna papa ya tourner ya boy ya tourner tant pauvre papa Jules Bafan Zalaki azaki producteur na biso qui est pe akomaka akokodiri abana obe anga na production nyonso. Bon bako ba yebisa biso lancez-moi message moko na famille artiste ba ototika biso pe na famille ya bino moko ba artiste na bi côté famille ba mes condoléances. Côté abisso bi artiste ba mes condoléances. Côté ba fanatique na biso ba mes condoléances quand même. Papa Koba, comment ni ndenge tour organiser et l'équipe bien par rapport au temps que président Massoukou assis par la caille. Et donc on dit les salis pour les bien. On a ni côté président. On a ni côté président Massoukou a voyagé à Zena na Lubumbashi. Bon moi siko tu wana. Et ça pas kambu ndenge zalaka. To lobi bien to zala ba cassette, to zalaki na ba CD, to zalaki na ba e komi siko ba ordinateur ba nini. Et ça pendenge moko ndeto so kola pour mande fe on a pembe comme mama yele pe zo kusana. Ezo kusana. Mais to moni botangi ba kombo ba lisi ya ba tembele o ba pesi ba mbongo ba kombo ya ba mususu botangi yango te po da bo pantaki yango to leka. Ba kombo mususu ngam na koloko tambongo. Kele koloko muto koloko tambongo. Yo no siffler yo. Kele koloko muto ya koloko tambongo. Ngana koloko tambongo. Ngai pa ko kota makambo de so kota makambo pa ko babo ngai te ngana zala ngakoto. Kele ko tuna batu wana basaki balise ngako mona ngeza ipo na moni ko mona ngai. Oui pa ko ba. To moni pasteur de la foi bi apesa bino de message wana ke artiste bazoku famille mais à mon avis que na carte artiste négligence za makasi yango liwa ezolanda bino toujours ko balika maliwa te papa liwa ezali nzambe pasteur pas pasteur to pesi respect pour za pasteur yo muto wa pousse akufi lelo ebi we ba pousse akufi lelo ou bien ba chauffeur ba akufi lelo ebango biso ko za to za ba star to za ba comédien yango yoki so muto akufi ba moko mona ebimi eza to ko nile o pasteur a lobité to ko nilango te mais toi il m'appelle Nzambe, toi on a rappelé comme Nzambe. Mais son Nzambe c'est bino likambo, ezali tipona ko kebisa bino pour que mabeya suite. Mais mabeya ko zateni tingai bo papa ko bana si makisité. Na kena tamula ko banga Nzambe. Bo siko na ko loba nini? To so ban tamula ko banga Nzambe. Likambo ezate alba ibe mabete papa bato. Parce que to mona kabino bolela toujours maman Olive, maman Denise, mais to moni tout royo. Boleleli bango te pona ni te botika la kana likolo wana ya kolela bango te. Wana mutuna wana ezape na bien te tolela rapporte za artiste na bango ya mboka mama Olive za mama na biso mama Denise za mama na biso baza ba mama na biso so toleli bango za mama bete mwana so na ndako obeli okolele pa nani papa na mama te boyete soki mutu abeli na ndako okolele pa nani oza papa obi mama te mwana mokia komela libele nye mwana banolela mama osani ayebi mwana aza malade ba mama Denise botanga ba makambo pona ni ba mama Olive botanga ba makambo ba mama bakala motia malamu aider biso
po basungaka bino na Ernest na Ernest bokufelaka basungaka bino basungaka biso ta mosusu bino moko bomoni ke bobangi po bozokufa mingi nzambe langa lika makufa oyo donc bango nde babomaka biso bien yo moto abomaka biso nzambe nde oyo ase mokili na ye mutu na mutu aye na jour na ye mokolo yo kokufa nde oyo bando babomi yo kolobaka kotaka makambo wana te yango boyeboye biso toyaki bana mike bapapa bayebisa bino bokomona ndenge ezalaka tobonomoya mpe makambo yango nde fengo bimiso ya pembe koboma wana nini soki lelo papa kobaki akei esili tobaka te nde babomaka bato nani abomaka bato na théâtre eloko wana nde boyebaka te nani abomaka bato depuis disparition ya Mélodie Badiama bino nyonso bozali na bainquiétude bozali na mbongo te toyebi déjà place okolinga kobeta bango oke kolelela ambassadeur na biso na koko ya Christopher asungi bino korabeli kolonga encore na passage nango na Congo elelo oyo RTC bapropos ezobima ke papa elombe adetourne mbongo oyo bopesaki ya matanga wana mama motu nanga nayebi nanga te makambo wana oyo olobanga nayebi te pardon kotianga bapolémique te président elombe azalaka makambo wana te kotianga na balolenge wana te kotianga na polémique te bino bajournaliste bolingi kokota banini babese na biso babese papa elombe azana balogique na ye aza motu atangi azana balogique akosa mpe makambo mabe te olandi mama papa muzungu azali papa na biso abanda biso lelo te yo ozali mwa moke ntango azalaki ministre akizie art ayeda biso apesa biso bakamera donc aza na motema malamu ya botata papa wana nde omona muzungu soki yo ozalaka te seri wana bavie sans souci biso nyonso tozo bakamera olandi mama yango nalobi kaka merci mémoire sans souci par exemple ezebele na 5 ans na ye tosala anniversaire tokende ti toinvita bato ntina basimone plaza nazalaki na groupe sans souci te à cette époque là nazalaki te na groupe sans souci pour te dire déjà na 10 ans sans souci il y avait une organisation esalama na les sièges na Masima Nimba peut-être président Poudre ayaki nde korejoindre biso après vous voyez alors on a 13 ans ya kokufa ya papa oui bato peut-être baotala qu'est-ce que auto organisé mais organisation c'est d'abord nous-mêmes tel que nous répondre c'est une organisation et tant que nous ancien groupe sans souci baza ebele ba misusu ba voyager ba ki ba mikili et pas parce que le rôle est très écoqué il faut bango tout ba futa ba billet ba ya to kende na cimetière à Nouvelle Cité Yambete non là où on est on prie le bon Dieu merci c'est le 23 juin papa tika kibiso Nzambe continue toujours combattre la na droite na yo biso bato to tikali to tambola na bola munyonso na exemple o ya chakati na biso na ba mateya o ya pesa biso donc voilà Serge Luyeye tant que bino basien organisation nini bosali pona ndeko na bino Mélodie Badiama Mélodie azalaki kaka ya groupe sans société Mélodie appartenait à une grande corporation OK il y a Line TPC vous voyez et tant que ba basala organisation matanga Mélodie tant déjà Flore qui était donc bon en fait tant que au sein du groupe sans souci Flore était superviseur Nabiso tant déjà Zana organisation quand il y a Omar Ikabon Wazana organisation mais c'est déjà le groupe sans souci donc vous lingi biso nyoso to yaka mettre la bande comme sous place parce que la corporation est à munene babibi no bana oya sans souci à groupe non ke ba obalongwa bana ya sans souci à groupe mais sans souci à bana belé entre autres Ngaï, entre autres Flore, entre autres Omari, entre autres Pierrot. Mais ça, on a besoin d'acquiser une moins négligence, il y a propre groupe, il y a sans souci. Mais ceux qui ont besoin d'acquiser, parce que éviter, il y a besoin d'acquiser par défaut. Nous surtout tant où Flore a télémis le bosso dans le lobby, na maman a biso via. Abandi organisation chapeautée par le secrétaire Oxygène. De l'autre côté, il y avait le président Massoumou, il y avait le président Lombe. Vous voulez encore quoi comme implication? Il y a avancé un groupe sans souci. Nana l'équipe Papa Lombe, nana l'équipe Papa Massoumou, nana l'équipe Maman Flore, nana l'équipe Papa Omari. Non, on se complète. Tant Bango Bazawana, nous tous, nous sommes là. Donc voilà. Voilà. Un mot par rapport à la fanatique du Obama Ndeko Bozaki n'a été na scène. Je leur dirais simplement de continuer à prier. Certes, les moments n'est pas facile. Les moments où il n'y a pas si haut qui ça. Bandeko bakomonaka sous misala ya Mélodie tepo na continuité, mais il y a des images aux Mélodie atikeli bango bakoki ko même ya lisusu na kotalaka Mélodie
na continuer kobondela mpona baoyo totikali et que totambola na kobanga nzambe. Donc voilà le message na bafan nyonso. Merci. Merci beaucoup. Voilà, touti kolanda ndenge bandeko na ba comédien balelaki ndenge balobaki moi liloba esuka en tout cas ezalaki pasi. Tant nazolo ba pasi toujours donc continuer kaka kosala pasi. Ndenge tozali awa tokomi na suka ya émission la biso oyo ngala ko bakse kaka ke bolingo wana faut continuer. Bolingo wana faut ezala kala bandeko nyonso tout. Tant tozoba bolingo likoloba ke Serge Bakeke faut zala bolingo la Arlette Mudiandambu. Tant tozoba ba bolingo lingoloba ke ya Marie Claire Yanganda faut zala na bolingo na Desh Eric Amani. Bolingo wana faut continuer na biso nyonso tout. Sans oublier Bovik Fwamba na Afrique du Sud. Ah wana pena meilleur ami ya motemo yanga. Ya mobalo yanga na peso bambote belo siko zwami tambo ba motemo yanga mobalo yanga le père de mes enfants na peso bino so bambote belo sika zwami. Sans oublier na MP4 mon caméraman Dominique Moulumba Kanku. Mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto Le Mobutu. Ah, Anita Mangoto Pato na peso bambote ebele siko zwami na pesi bino bambote ebele bele. Espérance c'est bongo. Espérance c'est bongo. La grande maman. Yo me remoli te tango tanga dane bandelti na C. On comprendre déjà. Ozo soit déjà G. C'est-à-dire que renouveler mais ele ka moi milaite kwa yo yebika. Bambote bele na bino nyonso tuna lingi bino mingi na prochaine émission de tokokuta na bye bye.